Mbote na baye nyoso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso bozali, j'espère que bino nyoso boza bien na bandaku elongo na mabota. Biso ça va bien na ngoli na nzambe azo batela. Vraiment merci na bino nyoso na nde bozwaka ton na bino ya kotala belema na biso. Nzambe na lola amo na bino pe apambola bino. On a souhaité la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyoso. Nzambe na lola akanise la bino vraiment et bandeko lelo na recette na biso ya lelo toza na makoso ya ngombe na manioko. Alors tout découvrir ngai na bino ensemble ndenge nini toko réaliser recette na biso ya lelo. Pour na recette na biso ya lelo toza na besoin ya makoso na biso ya ngombe mais soko lingi ko sala ya ngulu toza na manioko na biso. Voilà. Toza na manioko na biso. Toza na ay na biso ya poudre okosala ya fraîche, ya pâte, muscade na biso et tangawis na biso pe okosala ya pâte, ya poussière ka ndenge lingeli, ya fraîche et oyeza assaisonnement na biso ya ngombe. Toza na céleri na osala ya kokaluka na ya fraîche te. Na tomate na ngai, naza na coriandre, naza na litungulu, ail, non litungulu, poivron, ndembi, pilipili et aubergine. Et voilà la famille. Awa toza na makoso na biso to tia on nzungu eza déjà propre bien lavé. To awa tozo tia assaisonnement na biso ya ngombe. Voilà. Tia assaisonnement ya ngombe. Donc nde na lobi ko sala makoso ya ngulu soki olingaka. Mais nga pe na lia ya ngulu mais na préféra mingi ya ngombe. Na lia la nga ya ngulu mais na préféra mingi ya ngombe. To tia assaisonnement na biso et to ko zwa mwanda mamungu atobakisi. Mais to dépendre na mungwa oyo assaisonnement no ezalaka nango. Et wana to ko zwa tangawis na biso to tia et to ko zwa susu pe ail na biso to tia. Donc so zana oya fraîche, ya pâte, ya poudre eza na problème te. Et oyo eza tige na biso moko ya ndembi tozo kata yango. Donc tozo kata yango biloko ozo lamba ezo dépendre na donc quantité ezo dépendre kaka na yo moko po yo mo yeba biloko na lamba eza pona combien de personnes na kolia yango. Donc quantité ezo dépendre na yo. Quantité ya biloko, quantité ya ba ingrédients na yo ndenge okotiela. Et toza litungulu na biso moko ya mbimba awa nazo kata demi. Na osala nanu demi na moment oyo na tia ngo bongo et nazo kata. Et la famille nde na loba pe toujours eza recette mais so yo moni ki o kata na matungulu te o préféré o nika ezo dépendre kaka na yo moko. Donc et tu ko tia céleri to kati litungulu to tia céleri na biso. Donc ko sala pe céleri ya fraîche eza problème te. Et ko awa nazo tia muscade. Donc on tia ka bilo nyoso bo mona na tia mwa muke sympa ke nazo tia ebele mais ezo dépendre na yo pe ndenge olingelaka bépices ou bien ingrédients na yo ndenge olingelaka na biloko. Et comme ça na tia biloko nyoso to moni na baloli. Comme ils sont vraiment trop sec, donc ça juste moi mai moko mukie parce que na linga vraiment non ce que loko eza lokwa moi musuni et bimisa mai na ngo donc na tie juste mukie pour moni qui est vraiment trop sec et na otia ngo na moto mo ya se so lingi mai et bimana biloko na yo otie moto mo ya se donc na otia na moto ya 3 na otika ngwana et bimisa moi mai na ngo après to ki baksa mai. Et voilà la famille, en attendant tout biloko na biso na moto kuna to zela ebimisa mai na ngo na moto et awa to esko pona to préparer ba reste ya biloko na biso oyo to kosalela na recette na biso. Awa bolimbisi awa naza na aubergine bomoni ke na longoli ba poso ndambo. Nde na loba toujours bandeko faut pas que na se répéter ebele soki omoni ke ndenge toloba ke vitamine ya aubergine efanda na poso so omoni kolingi otia na yo bongo na ba poso nyonso pas de problème nga na longoli ndambu na tiki ndambu. Donc c'est ça et na uzwa demi litungulu nange tikalaki wana nazo kata. Donc pour mon de muto yo loba ah obwaki poso ya aubergine
vitamine efandaka na aubergine na poso nango na ndambu na tiki ndambu parce que na besoin te omona soki pe ekope ko bimisa sauce na o trop mwindu donc e dépendre na eloko nini olamba et voilà na kati pe demi litungulu et na yo ko deux tiges na nga ya ndembi o etikalaki pe na ko kata yango donc e dépendre pe na eloko nini olamba otala pe sauce na yo ndenge lingi ebimela soki eza peut-être na pondu et tout ezokipe pe na te mais na sauce mususu ça dépend ka ndenge olingi et tozwa pe poivron na biso ya vert awa eza nango ya mokie et tokokata yango donc nde na lobi pe bandeko ezo dépendre na yo toujours soki omoni ke nga na lina kata na lina nika na nga biloko na ngai donc l'essentiel ke biloko yo nde mutu olia yango oyebi ndenge nini olingeli biloko na yo ebima c'est juste que nga na présenter recette na présenter yango na façon oyo mais okoki pe ko do baloba ni ko modifier yango na ndenge na yo voilà et c'est ça tokati totie biloko na biso na boaki pe mwa mbuma pilipili na nga nazo finika yango parce que makoso wane ko wumela pona elemba donc na bongisi de biloko na nga na tiki yango à côté et non comme ready na use yango na zui yango po makoso e wumelaka et voilà tozongi koto yo to préparer ka biloko na biso malembe to na manioc na biso awa to préparer yango donc eza pe façon moko ya ko gagner temps obongisi na ata biloko e wumela na moto obongisi na yo otia yango à côté tant ekoma ka na étape wana ozui donc comme en étape wana aujourd'hui en attendant pe ozo ça na pe moi makamu susu et voilà tozokata manioko na biso ba manioko ngo ezala mususu mono sombi yango boye na libando omona ngo bien comme na kati boye omona côté mususu esali ndeti eza bien te donc c'est ça eza bien et tozobongisa malem donc voilà la famille et aussi ce kokata yango bongo ko to kulungula oyo izali ba pousseau donc manioko pe ezo dépendre na quantité ya biloko na yo oyo ozolamba donc to kulungula yango skoyo ba pousseau vraiment donc tozo continuer na kulungula ba pousseau na biso donc c'est ça et vraiment donc ça a peu chance si vous écoutez na moi manioc bien pour monsieur ça la kana poso on a libanda au mona nongo eza bien mais au moins tango fongola buna kati on commis défi et donc vraiment c'est ça donc merci na bino nyonso merci nzambe na lo la vraiment aye bana ko kanisela bino na ndenge bozo continuer kotala ba élément oyo vraiment merci pour na ba encouragement na bino. Voilà, merci bato bazo benga pour na ko encourager. Merci et to longole yango boye et komi boye et to pasola yango skoyo na kati. To pasola yango skoyo na kati. Donc eza bien. Merci na ba encouragement na bino, merci na ba message na bino d'encouragement, merci na ba appel, merci na ba partage, merci nzambe amona bino. Voilà. Siko elo to sala to longola misisa oyo eza na kati ya manioko na biso c'est pour cela to kati yango na kati boy. Donc eza nango facile o kaboli yango na kati après o longoli musisa wana oyo ezalaka na kati. Donc nga na préféré soit na préféré ka ko longola mais so monike o lingi na o tika na yango bongo donc choix eza yo donc tozo longola comme ça so lingi o longoli boye après so monike ko diviser ngo lisusu o diviser yango donc c'est ça et voilà tozongi koto yo na makoso na biso ebotaki mai nango bomoni ndenge komi vraiment et to esko yo ko baksa mai na biso et to kotika yango elemba po makoso ya ngombe ezandenge mote na makoso ya ngulu. Makoso ya ngulu eumela nango te eumela te mais makoso ya ngombe eumela ka lokolo olamba ba poso ya ngombe eumelaka. Et voilà manioko na biso to silisi to sokoli yango
totia yango boye tokotia yango na moto etoka juste moke. Donc soki ebandi kotoka obandi okonte à partir ya 10 minutes ndeti 10 minutes 12 minutes olongoli mais to dépendre na yo. Voilà wana donc ateke na zongi mbala moko po eza caméra non po eza caméra manyoko na biso pe makoso na biso ewumeli vraiment na moto etoki to ekomi. Et donc ekomi presque ndeti elimba mais elembi penza makasi te. Na tu moi tomate nanga mukie na ti eze belete na besoin ba sauce rouge te mais zo dépendre na yo soko lingo tia sauce rouge et to kozwa coriandre na biso coriandre oyo eza ya bambuma eza ya fresh te eza ya bambuma et na niki yango. Voilà et to che non ça sauce te makoso pe déjà ya ngombe sala na ya mafuta ebele toti ba légumes na biso oyo to préparaki biloko nyonso oyo to finikaki wana toye kotia tokobakisa siko mai po makoso ezala makasi. Donc lokola olamba baposo ya ngombe eumelaka totia yango siko boye leta pe ba légumes na biso elemba yango pe kolemba ndenge tolingeli yango. Voilà awa siko tozongi po makoso na biso ekomi vraiment presque na suka. Bomoni manioko na ndenge eza elembi te esali ndeti elembi mais elembi te. Donc eza ndeti na mwa kati ekomi presque près yango kolemba mais ne elembi te ndenge na tokisa. Je crois bien que tozo se comprendre. Donc na tiaka yango kaka etoki mokie pona na bwaka mai wana ya likolo. Voilà asko tozongi tozo sko manioko na biso tozo tia likolo ya makoso na biso. Et voilà la famille ndenge na kolobelo komoko eza recette na présenter boye okosa la recette oyo na pomme de terre soko lingi okosa ngona mbala ya inyam okosa ngona manyoko sympa ke fosa akande na lingi et côté ya makoso okosa na makoso ya ngulu soko lingi okosa ngona ngombe soko lingi okosa lango na ntaba na musuni olingi na poisson sympa ke kaka ndenge il faut ezala kaka ndenge na lakiseli awa. Donc eza recette moko modifier na ndenge na okosala bakisi mwa a na yo longoli mwa b na yo donc oche mwa eloko na yo pe soko olingi sympa ke faut liango kaka ndenge na lakisi to se comprendre non. Voilà la famille to bakisa ko mwa mai po to ana besoin pe ya soupe to ana besoin te ekanga maka bloquer non to tika yango etoka. Voilà la famille recette na biso yango ekotoko ezo kokota. Donc goût ya biloko ezo kota pe na kati ya manioko na biso ekotoko. Donc kala te tozo leka na table kala te tozo kende ko nyema donc konyema na ndenga lutu. Voilà et la famille résultat ya biloko na biso yango eza vraiment simple et facile. Donc nde na lobi olingi na musu osa ngona musuni kaka yo musuni ya ngombe ntaba ngulu makoso so olingi osa ngona poisson so olia pilipili ebele otie pilipili ebele. Donc c'est ça. Donc recette na biso yango ya lelo. J'espère que c'est pelisi bino. J'espère que to bakisi biso nyonso ngai na bino to bakisi ba implice. Donc to bosana te bandeko ko partager. Donc bandeko déjà ba partager na oloba merci nzamba mona bino et to continuer to comme ebele ko partager to panza sango ya malamu ya lokola tozo te ya liloba nzambe to ana besoin to gagner ba âme. Donc là pe ndenge pe to sala mwa boye na communauté na biso ndeko moko oyebi no olamba biso oyebi ko lamba olamba kana kitoko lamba bien mais biso nyoto ana besoin to bakisa ba implice biso nyoto ana besoin to donc to améliorer donc ezo sunga moi jeune fille moi maman biso nyoto tozo ko apprendre même na âge ya kimukolo tozo continuer ko apprendre ba like na bino bandeko très important. Merci na bino nyoso elo musuna ko lo bate nzambe na lola kaka apambula bino. Bye bye.